bahati lukwebo muto nyamu tout la Moïse ya sasa Kamere yona na Afrique du Sud la zone ngakuta na Joseph Kabila Kotoyo sama lukonda ketina Katanga mama na fiasco mama na lobi bien mama na fiasco poto yebi batu nyonso siko ebimi na mposa ke non mutu oya pesa ka batu wana gaz baza mibale master nanga Danika Bongo na Pierre Petit nanga Michel Kabwe bazo pesa bango gaz lobi ketina aéroport mutu moko te Petit Jacques Diabula kanga magina ndako poto kake ekalo sikoyo sama lukonda kiti il n'a même pas su mobiliser 50 personnes. Quand on va officier au bagage wana, nde Petit Michel Kabake ndeki na ba moi manangulu na epembeni, nde basaki mo ba komaki au moins 100 personnes. Baki wana. Sikoyo boyoka. Toando yebisa chef de l'état ke bato wana bakosaka yo. Bato wande ko pesa bango gaz ezalaki inafek. Inafek di bande ko manipuler, baso manipuler inafek, mais bango di baso ka part du lion. L'autre zawapi ba mimisi bino na mpoasa sama epana bango eza na kasenga sanga kitenda karavia ona ko yamba na karavia ese indi ko yamba ko kende ko sensibiliser bato na karavia hein place bato baleka ba hamburger wana ba fandi bazo mona piscine bazo mona lac chombe wana yo kende ko sensibiliser bato place wana omoni bato na yo en face à hypnose lobi ba benginga général sama ko sibiso na ba 3000 francs bino batwa ko Dani Banza bomimi na mpoasa boloba toyoka aba singese bandi kolela sikoyo nazo pesa bino bakasabu moto atikali sikoyo po asunga sama samola sale pana bangola kasenga sama lingaki ndi na sakanya babengi Konde Serge Konde Pierre Petit nanga Serge Konde ressortissant kuna kutu moko za Zambien mais akosa ya zaka moto sakanya Konde ndazo sensibiliser donc président Sénat abungi nzela abosani pa na bango asoke de pa bakondi omoni biloko na ebisi bino ba nationaux ba zongi ya kolemba chef de l'état lobi makambo na tikela ngo kolongela tikala kosiri tangonga na kei Félix ndebo bozo remercier biso ndebo bozo sala ba combattant je parle bien en général. Torosili sango cette fois-ci yango bino bapandi sango na cadre ya musala parce qu'avant boza bapandi sango boza ba congolais tolobi tozo fungola front populaire toza na front médiatique front judiciaire front militaire front diplomatique front économique to bakisa ki front spirituel siko to bakisa front populaire congolais nyon ceci kazali il faut atelema o ezali kamba mabele ndenge tolobaka soki biso to telemini mabele lelo te bana na biso to kopesa bango exemple nini bolandi makambo au ministre Santa lobi réponse au toroki kopesa na banguna eza réponse ya lisanga eza réponse ya unité tokobunda bitumboyo na ba micro na ba stylo tokobunda ngo na nyonso yo tozali nango pe yango nde kosala ke ba mapinga na biso ba mona ke biso nyonso tozana sima na bango pe président de la république a komona ke peuple e vota ki parce que zomo neza nelo moko tozolo ba mingi te tokofungwa makala mingi te na nenga sérieux donc bitumbo ndenge batwana intention na bango eza balobi bon tokwisa président Félix Antoine Tshisekedi na bandoto bazanango siko bo imaginer que lelo tokoma na processus moko yo ba institution ezali soute. Donc, nous allons nyonso tout ça là pour réunifier Congo depuis la guerre au Rwanda babanda na 97 ti lelo tokomi na 2025 tozobeta masolo à gratuité tozobeta masolo ya gratuité de l'enseignement tozobeta masolo à couverture santé universelle bango boule na bango ezake nyonso yoti to saliti lelo ekweya donc bae na pantene na bango bacha ba pantene na bango na bokonzi awa et puis sikoyo parlement rozalani assemblée rozalani bino moko bomona o esalama na 97 est-ce qu'il faut tozonga wana est-ce que ça na congolais moko akoki kondima mboka ezonga sima yango na lobaka bitumbo eza bitumba président Félix Antoine Tshisekedi te bitumbo eza bitumba ya ba congolais nyonso dans l'air bozonga bandaku
bobete la batuma solo, qui est au commune di solo Front Populaire. Front Populaire, Mutuna Mututu, à Télémina, à Zanango, pour la écolo. Merci et bonne soirée chez vous. Oh Seigneur, je viens avec ces trucs, papa, pour l'expérience, parce que ces trucs apportent tant de choses dans notre pays, papa. Oh Seigneur, il faut l'esprit de critique, bima. Papa, trico est à la délivrance, Seigneur. Esprit de critique, esprit de mensonge, bima, papa, esprit de promesses non réalisées. Papa, Félix Wazekwa, Fomotomoko, papa, et ne moto alobaki, Butine Campo, ici là comme catch, papa. Oh, why are you running? Why are you running? Ah, les autres télémiens, Abisso Tozali, président du Parlement, debout. Il y a IDPS, c'est que déjà beauté. En même temps, Tozali, communicateur, auto-communicaka. Pour la Makambounion, c'est le chef de l'État. Et ça, beauté. Mais à notre grande surprise, Toya Kilobi a Rotana, que non, chef de l'État fait ce message, il faut tout ça l'armée numérique, et ça au moins il y a 5000 personnes. Donc comme à lobby awa, IDPS, Bachebiso Liba, comment bino bokoki kozwa batu ya Bahati, batu ya Kamere, batu ya Amboso, AFDC, tous ces gens ici. Est-ce que bango babunda? Nango biso toza na pasi bamboka ezoko na Goma na Bukavu biso IDPS toza ko défendre Fachi. Eza bote? Bande ko na biso mingi ya IDPS ba combattre ba fufi na Bukavu na Goma likolo ya drapeau oyo. Eza bote? Est-ce que boka ke ba bango ba kufaki kuna? Siège ya IDPS na Bukavu pe na Goma ezala ki sakaje pe ba bomi ba combattre. Eza bote? Mais comment tango ezoko ma makambu ya sérieux? Il y a kozwa batu pour pas communiquer pour le chef de l'État. Biso to sala déjà bandaka la gratuit. Alors bote biso liba. Yango tozo lo baboye. Biso Monsieur Eric Ngindu. Place yo zali yo kangai. Bo biso to banga kaliwa. Na Monsieur Timothée Lenoir. Timothée Lenoir, monsieur tu es qui? Est-ce que yo ozana ozana qui na PPRD? Eza bote. Olongo na PPRD le lo comment na INC pas. Est-ce que olongo na section comme muto IDPS le lo? Yo ko kaka opposition ata mukolo moko ta. Yo za muto kolanda ka pouvoir à tout moment eza bote. Mais IDPS où est la part de l'IDPS? Biso ba to bundi to bundaka. Tous ces gens-là, parce que non, 1997 zonga nanga aya pour biso bango baza pouvoir. Et ça bote. Mais biso IDPS tozali tozako bunda butumo et peut tozo communiquer na ba base que non. Biso tout fait tozala na sema Fatime. Mais ndenge nini bozo zo IDPS bozo cha iliba. Ba combattre baza na kanda na minicho Meseri Kingindu. Kata biloko na yo wana zonga récupérer ba combattant nyonso ya IDPS. Ba konta baza la communication de ba communicateur ba vrai communicateur zali ba communicateur ya IDPS. Ça bote. Parce que déjà bandeka tosala yango samba pesa biso mbongo siko tango ekomi makambo mbongo bozo na kozaba to libanda ba kombata bana kanda na minute to sengi ba arrêter mouvement wana pe ba ya baza ba kombata nyonso ya IDPS baza na kati ya communication toza libanda na hôtel Rotana a to déplacer merci beaucoup c'est là to bakiti bandu
nduku yangu bampangi ya mundu bamasha mumbe ndeko na ngai vie Bahati Mukwebo honorable Bahati Mukwebo tula musi azaza félicitations vie vinanga Bahati Mukwebo félicitations vie azwinzela ko bimana ye akosika maladi kaka abimi na ye et puis abimi na mbongo wa l'état ba frais d'émission ekei tula musi azaza vie akuzonga te vie akina ye voilà parce que nanga azana ina kenge nanga azana kenge voilà po Fachi balobi Fachi atikali kana Kinshasa Congo central ngasi na zoki Congo central balubumbashi ko yaki Fachi atikali kana na Kinshasa nanga azana kenge vie Bahati tula musi azaza bukuyuka ciao Félix Tshisekedi o même pas dans niveau osokoka ko diriger kutu chambre à coucher na hote o diriger kutu basi na hote o diriger kutu bana na hote yo kasi poza mbinga mutu munene nde o komi na planète o kosuka boko bomana bino na bananga boko bomana ouais soutenir FARDC o soutenir o bango moko ba soutenir bango te ba livrer FARDC na ba wazalendo ils ont ce qu'on appelle l'ancrage sociologique business kembo soka lobby mo monsieur omoni bino bon continuer oya ko ça projet 23 biso mo tolo kanga bino to bati bino to ko bana to bomba mais ça bino bete zo na osashe tout ça nous sommes dans sakali na mboka oyo siko bete zo na si ale gasto oya ko me ko soutenir gamme na proto ma biso mo ko to kanga to bete zo na soutien. Vous allez voir. Allez, Tokaïs, voilà. Êtes-vous convaincu? Mais c'est moi. Jamais. Pasteur Namakanisho, Azopesa Ponamboka, il aura du mal de gagner même les âmes pour son église. Parce que Azoloba, Maramboya, Nyamu Mingi, Ambon Wazana ancrage. Alors, Pasteur Mukuna. Kabundo Alessa. Ce pays c'est un état laïque. Et pays c'est un état laïque. Il faut mettre s'il vous plaît. Pasteur Mukuna zana l'église à travers la République. Ce qu'on va mobiliser quand on va fidèle là, c'est quand on va robima pe ba kotonda. Quand des martyrs tout le monde a retonda ka meke na ba fidèle derrière. S'il vous plaît, pasteur, soyez discipliné. S'il vous plaît, je les respecte beaucoup. Est-ce que bateau pendant bazana pour sa cohésion nationale? Mais si ils ont besoin de la cohésion nationale, mais c'est le moment d'être derrière le FARDC et soutenir son commandant suprême. C'est ça, c'est ça la cohésion nationale au Bangoba Lukaka. D'abord, s'il vous plaît, Pasteur, on a dit que ça n'a pas de ça. Je vous en prie, continuez. Les Kolouamba, Bandeke Oyo, ils sont en perte de vitesse, en panne des initiatives. Bazoko Kelo côté moni bakomi ko diembe la bapela catholique. Ote ambon. Mais vous décidez combien des activités que vous avez pu organiser depuis que ce régime Tshisekedi est déjà en place ont réussi. Et aujourd'hui là, le 31 voilà. Je vous accorde à chacun une minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est la conclusion. Oui, n'allez pas naïo. Todo va pas naïo. Dieu le candidat. Oh là 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 là. Allez-y. Achevez une note. On sera dans régie par rapport au journal Le Lena spécial. Allez-y. Vous savez, Mayezo Salema Namboka Nabiso, c'est pour une première fois. Depuis Estemboka Nabiso Banda, vous allez déranger, c'est la première fois Kagame Abimana silence, Abimiselongine noir sur blanc. Hier, Kagame s'est caché derrière Kunda Batouare, Sultani Makenga et Trésor. Aujourd'hui, c'est Kagame lui-même qui est sorti. Et il est en face de lui, le béton de la République. Asakana qui est le régime Kabila. O M23 ba continue goma basali meeting bazongi bango moko babike non tolonga ki bango na minduki. Mais hier la communauté nationale internationale
le peuple congolais bamona ki yango na miso na bango comment FARDC ba réussi ko repousser ba rebelle ba dongolo miso musika ya ville ya Goma ba keiti na Gisenyi kuna ba kota Kigali bazwa Kagame ba na Kinshasa to mona Kagame bando popola kakata matita na Kinshasa non toucher le président de la République Azane qui vient parce que il a la soutien il y a pas Congolais et puis bato to bazo soutenir ba aventure wana nanga quand ba attaquer biso pas ba dongolo miso ba clavier na bango ba téléphone ils vont écrire mais victoire ya FARDC bazo lobela yango te merci mon aboko Nazebi Sabino victoire ya FARDC sur les rebelles AFC M23 et ça na tendance politique T. Merci nous ne sommes pas là pour politiser la victoire il y a FARDC c'est la victoire il y a pas Congolais nous devons être patriotes menace. Écoutons-le, on se retrouve tout de suite après Tolanda. Et c'est ici que je suis en train de mettre en garde tous ceux qui commentent sur cette question du Nanga seront interpellés par la justice. C'est une question d'État, de la souveraineté du pays. Tu es avocat, tu as tes analyses, tu es intelligent, garde ton intelligence dans ta maison. Aucun Rwandais en ce moment ne peut se permettre de s'attaquer à l'armée rwandaise. En Russie, tu fais ça en tabac. En Ukraine, tu fais ça en tabac. Et il en sera de même ici. Tout celui qui passera à la télé pour faire un commentaire négatif sur les actions contre l'agression rwandaise, au motif qu'il serait scientifique, sera poursuivi comme complice. On va donner injonction et il sera arrêté. Fini les blagues qu'il y avait. Voilà. Parce que semble-t-il, lorsque vous prononcez certains mots, certaines phrases ou certaines pensées, on vous dit non, pas cette assertion-là parce que... Mais bon, l'indépendance, c'est plutôt l'expression libre. Elle est consacrée dans la Constitution. Il faut parfois lire aussi les textes. C'est très important. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Samani Baleli Kolo, la terre que la manali loba. C'est terminé de parler, voici de coupa pour la n'importe quoi. Surtout n'a pas qui ne faut parler pour ma part. Yaouli. Henri Papa qui tata à Bembila. Ukezana makinda la bino, les batama comme moi je suis. Évangélisation la bino, c'est pour moi pour parole. Azaeli, Batumba la bina, bina, possible.